Bienvenue sur Vérité Universelle TV. Il y a les Big Boss, Maître John Nimote, ma mère Misha. Kakandenge mete immortel à l'obara moi sa boss aza boss. Vraiment on a vu que vous avez belé la minute oyo bomonga bozé à kosepe la balandignon sur émission tout sauf rien au bomanka kinga tom live vraiment bozé à kosepe la balandignon surtout. Il y a site internet oyo Vérité Universelle TV bozé à kosepe la vraiment de tous aboyé tous en sango ya mawa na mboka la biso moko ya basali moko ya ba grand ya mboka na biso ya basala nzambe auti kotika biso na kombo ya mama Olangi Yoshua biso Vérité Universelle tellement to lingara vraiment kokoma sur le terrain to zo ba image yango na kosenga na dudu ningining na soki akoki ko aider biso ati la biso ba image oyo nebi keza pasi pe mawa bana nzambe toza na pasi na motema babi eza kaka teke batu ya sifem sinde bakoza na mawa biso nyonso mais tout na ba image oyo avant na continuer koloba tout na ba image oyo vraiment dudu ningini na soki akoki côté la biso yango c'est parti chaîne YouTube Congo Suisse. Congo Suisse à Maître John. Mbote maman. Mbote maman. Oui, tout le monde a kaké bêti le ministère de combat spirituel. Pas même 5 jours au tout pour d'abord apporter Olangi, le maman Olangi a pu. Vraiment merci. Moi c'est Chira Bakayamba. Nous avons chroniqué il double honneur TV chaîne Naraï. Nous avons présenté mes sincères condoléances à la chrétienne sur le monde entier. Nous avons présenté mes sincères condoléances na bana nyoso ba pasteur pour moi na zamu na pasteur lelo to perdre maman na biso lobi to perdre to kumisa ki papa na biso bien sûr ça la passe mais nzambe mutape saraye pas to zana eloko koloba te ya za le maître des temps et des circonstances na ecclésiaste zo biso to le na ba o bazolela vraiment le biso de kolela na famille ya maman Olangi wana na présenter mes sincères condoléances na mon grand frère docteur Jimmy Beng au pas travailler en hôpital ya maman Olangi vraiment nzambe nda pesara lelo batu ba oloba n'importe quoi pour na liwa mais eza bongo te nzambe moko apesa ki na tana e pe azui na tana e donc nzambe kaka asunga courage na ba chrétien nyonso ya partout dans le monde courage to le la lokwa ba chrétien to le la lokwa ba ta mokilité to le la lokwa ba chrétien pour mama pe bande côté ya biso maman Olangi église o équipé au catholique au non mutu nyonso zaki na présence ya nzambe ndo ya oluka nzambe awa ndo ya oluka nzambe maman Olangi pe ba témoignage ezebele ba tebele ba biki na maladie bazui misala donc makambo ebele babali na nzambe ya Olangi donc vraiment nzambe apesa kimia pour nzambe wanzambe oui maman Olangi oyo asali mingi mpona nakamangeli bazala sisikali boma nzambe afasolanga nzambe Olangi na moni ako compare te nzambe oyo asali ya minene akonsidere ngai nzambe Olangi baseko alokotina kati ya liboma akonsidere ngai mbutu akonsidere mutu alongoli ngai liboma oyo bato aliaka na fulu alongoli ngai babenga lela mutu nzambe oyo bandeko mwana ngakufifu samedi nakozala kata 17 mwana ngakufaki samedi bato bamemi ye mbangu nga na kata 17e mamala yakala msa mwana na nga na hôpital ata 10 francs te nafutaki mpaka mama oyo bandeko asali mingi tala aza na hôpital na bi nzambe mama osambela nzambe mama Olangi nabi mwana sakufaki deja mais mwana alamuki bandeko na ngai mama oyo namoni moto akokala mama oyo asa te namoni akompare mama oyo na nani asali ya minele bandeko na ngai nakendaki bahôpital nyonso akisasa kombo na ngai ezali bala mama ye mutombo hôpital nyonso kombo na ngai ezalaki nana yebi ngai te nana moni ngai te soki bato batali ngai bia nzambe wana azali to batali ngai bi nzambe wana nafali na peni masina na masina babi nzambe wana azali so bamoni ngai natemi kabwe kasa moto oyo nakata suki nakamate bama leo nalati bilamba sote boti bisudi ata bino baka nzambe wana napesa ye nini nzambe wana botinga suki nakangi na suki bande botala suki yango nakangi nakoma mpe koplante suki na motu na ngai
azaka malamu moko nakolaka nango to mena nzamba mama olaka babakanga kalsala nzamba mama olaka akokangola ebongo lisumar baminganga nyonso nangale melaki pambo bakokelikala te makokela boisonville bakosalango parasur nzamba olanga bikisanga abongolanga komisumar alongolanga nakufa bezanga bomolo bakabatonga sususa zakabomolaka ngai momolaka nzamba asala bomolo mama wana nebeloko obosolasilaga te bazalaka na mwana moko melana komakala mibama mpona grâce mama wana bomama wana azalaka monene mpona bomolo biso maweza sikali manetike non, maman. Yesu Christo Nazareth, Maman Nangai, Ayabisa Biso Yesu, Toyaki le ministère en combat, Toyaki to Dibela Jésus, Maman Oyo, Nadiela Aye, Bibembe c'est quoi, moi Nagaya qui est firme, l'école était gamba, Balobina Rakene, na Willeri, pour moi Nagaya Blika, moi Nagaba Jessima, Nayakia ou un ministère en combat spirituel, moi Nanga comment Patanabisi, bah on fout cette étiquette firme, Nabela Nzamba Maman Olaki, Nzamba Elisabeth Osho, moi Nanga Moïse, Azachis, Sababenga Moïse Olaki, moi Nanga le coma normal, moi Nanga comme
bakobata na bisi basengi e transport nzamba mamano ngai mamolangi wosho nebelo nasala te nazalaki na bana na bafazer soki lelo nakoma boye naomona na biso bato mpona mama nayebi te nzambe tocholandi bazoseka biso na cité nzamba mamolangi akosala quelque chose na nyonso na bisi merci par Jésus Christ. nazaki na ndako directement toyoki mamolanga kufi do ezaki elomoko nayebi te so tokolo bango ndeni nakimi mbangu mpe nake mosala nazwi toke mosala te nazwi directement nalati bilamba nakoti na douche nazwi bain pardon nasungoli nalati bilamba naye amer eza événement abeli tonini parce que ola mamola tolobaki nzambe moko apermettre yango parce que to bakolanga akufaki mamolanga ndo babiso souvent lobi bobondela bo adore nzambe papa lobi bo adore bobondela eza nzambe mo apermettre yango c'est-à-dire so mpe mamolanga kei eza nzambe ya likolo d'apermettre mais ce qui est important on a koloba na monde entier mamolanga formé biso mamolanga alakisi biso ndenge osala repentance mamolanga alakisi biso ndenge akogene mamolanga alakisi biso ndenge akoboya ekobo mamolanga alakisi biso ndenge otika mibala bato mamolanga alakisi biso alobi bokanga mala nzambe nanga aosela bino botika mibala bato nzambe asalaka eloko eza mpona nga fiere soki lelo totika mibala bato totika kolanda mibala bato na nsima mpona nzambe wana otika biso te on sait bien alobaki c'est la jeunesse maintenant nde baoservi nzambe nanga totika na nsima tokoappuye ministère eke mosika plus oyo mamolanga asala te biso toyebi tokosala yango na nzambe c'est ça merci laissez-moi de finir à Berry, la tangue à Berry. Aujourd'hui, je connais bien santé ma la JCC, nous avons participé dans une église. Maman Olang nous a prêché la foi. Et il y a du saut Kondima. Et saut la JCC, Oyo Toyami Yesu. Nous avons très bien que Bato Bazolela, que Maman Olang a koufi. Ces gens-là qui plaisent, Bazo la Xalwa défaite. Mais biso tozo ndima yango na nous eza pe bongo pété hein soki boke bazo ba kalete maman olanga kufi maman olanga salibo pour nous les chrétiens oh papa et maman olanga batali biso batei biso eloko ali biso batei biso za kondima et de to komisa to lela bango na koyemba hein na kobondela c'est pas dire to ganga ka boy tout ça et je vous le dis ma caméra zo tala ngai ke maman olanga ko sekwa. Je voulais dire que Akoufi il y a le moment de pouvoir que maman l'a Akoufi, to maman l'a ngazana mort que maman l'a ngazana. Mais information ce que vous tuez bien. Bon, les gens ont regardé mon roya paye. Bon, c'est les gens ba subvention roya na ngopé. Taps pas beli. Papa mais tout le monde va te je voulais dire que maman Olangi Akoufi te. Yo so roya bisanga que na Akoufi na ko ngazana na te mana cheko dire que Akoufi te. Je voulais dire avec la foi que je porte à moi, oh maman l'a été biso, maman là n'est pas mort. Et ça ben émotion tu me désolé bisayo. Et ça émotion morodi. Parce que beaucoup de gens
Merci mingi nabi ke ba image oyo esali pasi mingi comme on a bana nzambe nde bazolela comme on a population peuple congolais nde bazolela babi mama za ki cher pona bango bande comme sou balobi ke non yazala kandumba grâce ya mama atika kindumba alanda nzela nzambe msusu alobi ngana ndako bota te grâce à ba prière à moi soyo nazo tsali bumunanga na se na koma ko bota ngamo ko pe na passa na étape wana na passa pe na ministère na ndako kende ba prière en tout cas eza pasi mingi pe mawa comme on a servante de Dieu munene lokwa mamo lang atika biso ka boy papola nga otiko kufa mobali na kufi ezwi moiton mais arrivé à corps à mobali na yeba kunzi mobali ne 2 jours à pamba mama tiki biso peuple congolais tous na mawa communauté chrétienne mobimba dans le monde entier tous en a to en a pasi to kufeli ya motuya to ebité ba message ba sala nzambe ba pesaka soki yango ka ande mutesele po soki na se souvenir lisusu pasteur Roger Baka évangéliste Roger Baka a pesaka message moko lobi grand top grand serviteur de Dieu moko munene na mboka na biso a okufa na simanaye moi ce n'est pas kolanda to ebité bana nzambe est-ce que yango nde komi to ndenge nini mes condoléances na corps du Christ nyonso eska bozali o besoin ndanga na ministre o na souhaité bino ba mes condoléances bandeko to le la mama bandeko boya to sangana ezate ke nonga na bima na ministère ngana za resu na ministère te moyena sangana bino ezate moyena lezate ezate ke nonga na za na église wenga na sala kaboye boya to sangana to le la mama eza pasi ya ko perdre mutu munene lokola mamo lang o asala mingi na mboka na biso oyo na makambo etali ya koteya batu mususu bazaka même assemblée na ministère te mais soko fanzi olandi modèle moi sur na maman na azo prêcher te atozaki mutu na nzambe te atozaki mutu ozaki kosambela te okoyoka quelque chose kati na yo ya bien okozwa soulagement moko boye ebele basambela na ministère te mais à travers ma teya na ye erba yokango echanza bango ebongola bango ebakisila bango ya mingi bamususu pe ebongisila bango ba chemin na bango bana nzambe toza na deuil mingi olobeza te vraiment eza pasi pe mawa magimeta ma tante chérie na kati ya Canada magimeta bofosa ma tante chérie nayebi ke ozolanda nga na minute oyo vraiment mes condoléances vraiment po biso nyonso tu babi tokufeli bacongolais nyonso tokufeli vraiment eza pasi mingi namoni susu wabekisi mafunga monvie image onde na bandi nango lelo nde na bandi nango sikoyo vraiment peuple de Dieu eskaboza na ko continuer nango tina suka to kolandela penda makambo bien bino peska bozali bozara ba image ya bien bokanga mara na vérité universelle TV nde bomona ba image ya bien boye dudu ningining na mutazaki na sima ya caméra wana moni susu wabi mon cordon junior moyo wabu tozana mawa tozolela mama to perdre mama pasi na nesila ina motema te papa kieyi bana na ye batikali banetiki batikali ba orphelin pour perdre papa botikali na mama a soulager bino kaka mama liso akieyi na ozanga na maloba oloba mais nzamba consoler peuple de Dieu nzamba consoler ban église na ye mobimba nzamba consoler famille biologique na ye nzamba consoler bango nzamba pesa bango kimia tokutena bino na prochain numéro.